Mbote balandi na biso ya chaîne Bogis TV. Izanga toujours présentatrice na bino na kombo ya Jaja Mam. Na émission na biso Vérité plus plus na politique. Lelo toye kobeta lisolo ya mwa mukie à propos ya confinement COVID-19. Bandeko batuni mwa mituna mwa mingi chaque jour ezaka mutuna ya eloko moko. Ngape na moni moyena partageant nga moko pesate na yena kobeta no lisolo ngo non elongo na bino. Comme d'habitude, ma solo na biso na vérité plus na politique. Affaire confinement, na Kinshasa eboti tracasserie. Confinement ngo tozo comprendre te, toza toujours enfermé. Bakangi biso ba église, o ezako eza important. Biso to biso malade za na mboka. Bakanga ka ba église te batika ka ba église po batu basambela tozwa yanu po tata nzambe nda bikisaka. Mais awa affaire na Kinshasa affaire ya confinement eza bouleversé. Tozo mona ba marché zoteka bato bazo marché tozo lingoto moto yeba batoni ni se matia ba malade mais c'est le cas contraire na Kinshasa. Tozo mona ba ka ebeleza guéri dans 2 ou 3 jours mais bela bato bazo marché ba marche landani to s'attendait ki kutu que ba ka ekoki komata mais ba ka e matité le contraire ba ka ekiti. Tozo lingoto yeba docteur Muyembe sunga biso si réellement maladie zate mais déconfiner biso. Tout a besoin de reprendre ma kamna biso. Ba marché zonga normal, ba église zonga normal, ba restaurant zonga, ba étude zonga normal. Jusque là bas na fallait ba présenter, ba to ba sal ba na miki fallait ba sala ba test d'évaluation jusque là muta salité. Ba msusu ba linga ki ba défendre tiko position ezate tozo ba tozo kende wapi na faire ya confinement. C'est réellement malade ezate docteur Muyembe. Déconfiner biso tozo ebate tracasserie et commis loko elo mususu jeep ba soda chaque jour elikanaka ba policier baza tellement nombreux na kati ba jeep na bango mais na ba transport normal ba chauffeur ba respecter 2 mais limna ba marche zo salama étouffement oyo biso nyonso tozalaki na kati ya marche on s'attendait que tokokai ko augmenter ta nombre ya ba malade mais au cas contraire bato belé bazana bango ya kubika tout ça normal si réellement malade ezalaki na bamboka ba payande bazali mais tolinga ba marché même ba marché gambela ba marché ya ba zandu ba marché bayaka elinga ketekate mais c'est le cas contraire na Kinshasa biso ba marché so tekalango bato bazo tambola bato baza ebelé en plus embouteillage kutunde ya makasi biso te bike photos à la 0 mètre ce que pesi mutumbote faux malade faut ça la boy malade bo pekisi biso mena Kinshasa nyo c'est ça le contraire docteur Muyemba mekana ko biso biso soki malade ezate a déconfiner ba entreprise ba compagnie ba to bazongela ba activité na bango normal pour ba to bazo kufanzala en tout cas merci na ba balanda ki confinement oyo ba to ba obimate ba to bazo sala te ba to ba vai na bandako mais bazo ile biso ba facture à mai bazo ile biso ba facture à courant to ya dollar ezomata siko to rozo bambongo ngo wapi biso mutu toza malade toza confiné na bandako tozo salati toko so bambongo ngo wapi ya kobanda kofuta ka ba facture ya courant ba facture ya mai bato ya dollar ezomata bato bako vivre ndenge ni lipa emati maki emati eloko bo emati to vivre ndenge ni tozo senga na chef de l'état asunga biso nani a réduire no makamususu po tozo kende na kokufa tozo kende wapi pour maladie to moni malade zati pour jusque là tout monde na biso changement té tout na biso normal donc ba confiner biso pour rien c'est réellement malade zalaki mais to ningeto te kate bato balinga ba bimate to ningeto zala ndenge moko na bato bazali banda mboka mais biso iza ndenge mususu bato bazo bima bako peso sala mayamike mike bokangi ville de pesara biso bata cité mbongo bino bokangi ville bolobi malade zakuna jusque là tout monde a pe eloko te sur réellement malade zate tout beta cité docteur Muyembe za na biso clair ba imboka bazambe so ba vivre pe na moi esengo dollar ekita makamususu échanger kolia ezonga normal chef de l'état to sengi yo en tout cas omeka kosunga biso na likambo oyo
ba frontière il faut ngwama bato bakenda lufu bazongela kokende lufu bato bazongi bakataka baza bazongela kokatisa baza bato basalaka makambo na bango bazongela kosala activité na bango normal eloko tosengi peuple ezo déclarer. Je reçois de messages chaque jour. Kaka, confinement, Covid-19, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou faux? Nga nazananga mukondité, nazananga mutu ya l'état te. Donc nga pe na ye ko poser kana pa chef de l'état na biso. Après sa biso solution. A meke mpe ko déconfiner, bato bazonga ba activité na bango normal. Ba marche nyonso zonga bien. Bato bazana beso bateka bien. Baza beso ba kina ba entreprise na bango bazonga ba activité na bango. En plus eloko to so betela so société. To ya dollar. To kende wapi? To zo kende wapi na to ya dollar na biso chef de l'état. Dollar est comme maintenant, moment de confinement, dollar est comme l'icône. Tu as dit dollar na 20 500 francs. Imaginez, ce que muto azobimati, papa o abimati, maman abimati, azan anda koza en entreprise moka salaka, azan yesko azan anda. O sala nini po bana na ibalia. En tout cas, chef de l'État, son gabiso meka ko déconfiné. Tozo senga mingi na docteur muyemba za na biso clair. Soki malade zate azana biso transparent toza ba imboka asunga biso. Soki yazomona na eloka kolia eloka komela. E bongo biso. Biso toza na eloka kolete eloka komela te bana biso ba vivre ndeni. Peuple sengi vérité. Donc vérité plus na politique, ils ont besoin de payer ba vérité à docteur muyembi. Ça la clair na biso mais qu'un peu ko za na biso kimia pour dégâts ba marche salami na obeta c'était il fallait ba kae mata si réellement malade zalaki mais jusque là tout monde c'est le cas contraire ba tout de ba biki n'espace à 2 jours 3 jours en tout cas o e komi ba aventure Tony affaire ya Covid-19 oyo en tout cas et traumatisé ba mito abatu ebele. Donc, aussi, le chef de l'État a mis une solution, surtout pour le dollar. Surtout pour le dollar, va conseiller à chef de l'État, tout sengi bino en tout cas bolimbi sa biso mingi, boki la biso pe mawa. To vivre na kimia, tout ça besoin de vivre na kimia. Donc, vous mettez un peu stabiliser ma campo na mboka na biso. Dollar ekita, ba mapa ekita, nyonso o ezalaki na dollar ekita na to banda ko salela mbongo na biso. Tout ça mina en tout cas, chef de l'État, na sengio li susu. Bo senge zakaka o déconfiné biso. Pe dollar ekita. To ko vivre na kimia, ceux qui bana ngo ka ko lia be bazo mela be bazo la tabe bazo tanga bien. O komona ba marché sala. Les unions se sont malamu. Déconfiné Kinshasa, déconfiné Congo Mobimba po tous à la l'aise. En tout cas, merci to komi na suka ya de partout na émission na biso ya vérité plus na politique na bino merci besoin ya mituna numéro na ngeza affiche besoin ya kotuna motuna otuni en privé on a besoin ya sujet na yo tindeli en privé merci na bali merci na régie merci na ma famille Fumwangani merci à mon boss Jean-Baptiste Lubangi autrement appelé JB depuis la Suisse. Merci à mon papa, merci à Batu conseiller privé, merci à mes fans, merci à toutes mes amies, merci à vous. On se retrouve à la prochaine numéro. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas de s'abonner. Abonnez-vous vraiment, abonnez-vous massivement. J'ai besoin de vous. Tobeta beta suma solo donc sozan li solo na yoza besoin le loko moko zo déranger na mboka msezo simbate ça il nga kaka message na numéro o yozo moneza numéro ya jaja mam donc tout le monde à la prochaine.